projet agricole pour être tambola ndenge o esengeli et ko luka musolo na bato tata mokonzi ya boule sa divité pas simo ki mo kenga ndiampu atala ki été il faut mobiliser ba fonds dans le monde entier pour banda kone ko kutumu. Mais depuis le samedi 16 décembre 2023 c'est que di banga na ordre na ye on ndeko ba sikasikoyo banda ko déjà ezali ko tongama na ngonga oyo bandako ezali ko tongama na ba matériaux durables on peut dire na niveau il y a sous-région na talisier importance il y a église qui mongue parce que na lobby na eboyi depuis le 14 janvier 2023 papa Bilitouvi de Kenganiza le prophète de l'auteur a bagé de Kaomoko soki to type pas si mongi mango le bosoté et loko moko ko sama on va échouer. Donc même Bino, le pouvoir décentralisé, donc les royaumes, na peuple, on doit mettre Simon qui mangou devant. Deux principalement être devant, c'est le commencement et la victoire na biso. Thème Boyo Kashiko Malam. Le roi, le Sa Majesté, le roi Makoko Ganari a pessi l'église kimbongiste. 4 hectares à Mabélé. 4 hectares, donc ça veut dire 25 parcelles fois 4. Mbate zaki, mbata moko sa makité, na bimise moi na mulongo, na kimia nyoso. Pour le principe na biso, il y a MWSK, moi na gomoko a ko définir T. Donc quand on dit uniforme, ezali tenue au moins na lati, ceinturon, béret na signe, ba deux gants na ye, ba ba na ye, au rôle kana défilé d'honneur. Mais sur un bloc on a moko zangi. On ne peut pas t'autoriser. Tout ça, la Ramon en Kamba, la Kinshasa, un peu partout. Mouvement d'Abisso Yali universel, mais on a Ngomba. Le principe, nous avons échangé. Mais dire que j'ai tapé un enfant, c'est faux. C'est un montage. Je comprends le système. Kamba 2, je le comprends. Mais comment j'amène Kamba? Il y a le pas. Di Kunanga, Tanzambi, Fumuyisu, Tatamouana, Velela, Bako Joyango, jamais. Maman Fallon, 6 milliards contre 1 milliard. 6 milliards contre 1 milliard. Papa Simon, Tata Mouana Velela, Tata Simon qui manque. Nakatia ton par lobby, 6 milliards Bako Boumisaka 1 milliard. Ça prouve quoi? Un kimbongiste, un vrai kimbongiste. Azali Kubundana, 6 personnes. Un vrai kimbongiste à Kubundaka, 6 personnes. Mais la majorité, c'est il y a des côté, il y a échec. Pour la majorité, nakozonga simate kino bilaka bikokana tango molai natala libino bobongwana bolingi te moko mibale bakotosa nakosepela na bango moko mibale asingi militaire nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo isa ntango ekoki amenta lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Esengo mingi na libota ya Nzambe bana tata molimo santo bana ya mvuluzi kimbangu bana ya Nzambe ya Kongo tulendo bino ba ebozwa mina mokili mobimba bomesana kolanda biso bande kona bino emenga makimbango television awa epai wapi toyaka kopanza sango mosusu te sango ya tata mokonzi ya bule pamba te yende bandeli yende suka nzela mosusu ezali te wabino momo falone ntima na kati ya émission tolobela momo mwilo na rubrique nango ya mokolo mwalelo oyo tomesani koyela bino pole la lumière sur toutes les zones d'ombre na makambo etali di bundu di angana de tata Simoni Kimbangu kiangani tikete kimeta Tanzania ko respecta moni mosonto ezala na bino bisika nyonso oyo bokolandaka biso bande ko na bino tokoyaka solo bongo pona kopanza sango ya mokolo malelo ezali esengo ndenge na esibino na ebandeli batata na ba mama bino ba ebomesana kolanda menga makimbango television kasi mingi tokosenga na bino yambo ete okota na mozindo ya masolo bengande ko ebisa bango ete pole ya mokolo malelo eye na lumière kanini to aliko benga yango na ba vérité mingi
oyo esengeli toyeba mpona kotambola malamu na kati ya yamba ya tata molimo santo. Kasi yambo sana geste d'amour oyo s'abonner pe partager sango oyo yambo ete tokuta na kati ya masolo na biso. Ndeko Banza Menga Makimbangu télévision ya mokolo malelo ndenge na kolobaka ete na kati ya plateau ya Menga Makimbangu na émission tolobela mama mwilu na kati ya rubrique na kopole na koyelaka bino tango nyonso bana ya tata molimo santo oyo bakobipesaka mbeka butu moi na mosala na ye. Ndakisa ya mokolo malelo toyambeli bino mwana ya tata molimo santo soda na kati ya yamba ya tata molimo santo mosali abengami na kombo ya papa Armel etu alali oyo azali bongo conseiller tata mokonzi ya bule na matière ya sécurité pe protocole azali lisusu président général AI na mouvement surveillance kivangiste MWSK pe azali solo bongo directeur ya fondation Tata Kimbangu na niveau national kuna na Congo Brazzaville. Mbuta Armel kiambote kino Kiambote mama Nikolo ebele utato kabwanaki utato yambaki ba papa na nkamba ban paya papa na nkamba ndenge tomonaki na ba image boye lisusu Menga Makimbangu e lisusu kobeta porte oliboso ya Mbuta Armel na tina ya rubrique na ye pole sur ba zone d'ombre nyonso mituna ya biso biano ya bino ba caméra ya Menga Makimbangu télévision zeli komona bino soki tokopesa na aimable ba téléspectateur o bazali na mokili mobima bakolanda kabiso bambote nanu bayamba yango yambo ete tokutana pole ya mokolo molelo. Merci mama Falon. Merci papa. Ya solo nakoloba ke tozobila 3-4 mois passés oyo nazalaki invité na kati na émission na bino lelo lisusu bobengi biso napesi merci pe napesi mbote ya liboso nani mbote ya kimia to nakomikitisa nyonso ya kolala mabele epai ya tata molimo santo nziampu oyo basonaka na ye te babundaka na ye te oyo batilaka mpe etembe te. Voilà. Azalaka ye moko te azalaka na nzoto na ye oyo akabola yango na banzoto mwa ebele. Voilà. Wana lobeli papa Bituvidi Kanganezako, conseiller direct en charge ya administration et sécurité, professeur docteur oyo azokonde kopesa lokumu ya ngomba wa biso ya moto mwindo na mokili movimba depuis le 14 janvier 2023 oyo alobaki oyo ayanolaki oyo apanzaki na mokili movimba na thèse na ye pe na conférence de presse asalaki ekomi modèle oyo moto mwindo nyonso aza kobila pe le monde entier ezala ba indien ba chinois américain bato nyonso bakomi kobila comme modèle. Donc lokumu nkembo ezonga na papa conseiller direct na koleka ndenge wana te kote basili te papa André Mbenza on a bien un professeur ingénieur on a bien un savant pambate depuis 1972 oyo bapesaka édite azali kolakisa multiforme makasi ya kibonzambe na bango na misala ya bilanga pe lelo oyo sinkambe za kolia lelo oyo soki kimi ezali makambo etali organisation ya gestion ya ville sainte po ye azali te pene ya tata molimo santo. Voilà, très bien. Merci mingi pe lokumu nkembo ezonga epai na yo papa André Mbenza basilité bazali toujours papa Zangena Kuntima Joseph papa Regen toujours pénéché spirituel na makambo ebele na ba mission ebele na ba réalisation ebele soki lelo oyo makambo mingi za kosama kitoko pene ya mokonzi ezali mpona appui ya ye lokumu nkembo ezonga epai na ye lokumu nkembo mpe ezonga epai ba mama conseillère direct mama Marie Moulou Diangenda oyo aza na France oyo aza kose multiplier bas efforts ya ndenge na ndenge mpona
accompagner tata molimo santu na ba misala ya ndenge na ndenge waza kotinda bana ya poto lokumu nkembo ezonga na mama Marie Mwili Ntiona lolenge moko ne baza kopesa maboko makasi na tata molimo santu na sima wana kopesa mbote na bambuta nyonso e ba 3 Congo ko banda na révérend Modudu wazali combattant de lutte on a kopesa tata mokonzi ya bule ele ngomba maboko na kobosana te papa Boni wazana Angola papa Etuba Brice Voltaire wazana Congo Brazza pe ba collaborateur nyonso ezala ya MWSK ezala ya fondation ezala ya cabinet papa directeur papa Landu pe l'équipe nyonso ya cabinet bandimi nyonso basi maki bonkengani esika bazana mokili movimba na pesa bango mbote ya mapamboli pe ko souhaiter bango déjà parce qu'ils ont quitté na porte mibale les vœux de meilleur 2024 parce que tout tiki 2023 matondo mingi papa Armel Itu Alali topesi bino pe matondi mingi na ndenge bondimi sosoko yamba menga makimbango oliboso ya ba différentes portes na bino malgré ba multi service ba tâche o bozana ngona ba fonctionner mokumba monene o bwali na ngona kati ya tata molimo santu toujours ya kopesa maboko kasi bondimi kopesa biso na mwa tango moke pour ko kolobela lumière ya mokolo malelo bino ba bomesala kolanda biso to sengi na bino ko partager solo bongo élément oyo pour te kota na mozindo ya masolo na biso papa Armel na kati ya menga makimbango télévision tozali na émission auto kolobela kama mama mwilo kasi na rubrique na yango pole pona nini pole pamba te lingomba ya tata molimo santu ezali lingomba ya kimia lingomba moko oyo koyala ndenge tokolobaka na monoko ya mboka oyo koyala na mokili mobimba nde yango na esengi to kwa kolobela pe to kwa komema pole na kati ya mitu ya bana ya tata molimo santu pe na mitu ya bakimbangisi oyo bazali nanu zinga bazingi biso bakolanda biso comme modèle babila biso ndenge bokolobaka yango po ete baya kose joindre ya nous pourtant tata kosala likambo bango mpe bazanga te na nkembo wana na à titre d'information balandi ya menga makimbango télévision toyebi ete tata mokonzi ya bule apesaki ndingisa sensibilisation ya mokili mobimba na ntina ya bantintsani oyo ali kosalema pour une première fois tata kimbango asensibilize mokili mobimba na batinzani mpo na misala ya kunzulu oyo ezali centre agricole biso na bino toyebi ndenge toali kaka kokende ndenge tata liangenda kuntima alobaki ete qui vivra verra mpona information na bana tata kimbango bazali kolanda biso toyeba ete le 3 décembre Congo Brazzaville eyambaki Faki Fliki Koreki mpe MSSK kuna ndenge basalaki ntintsani misala ya kitoko esalamaki oyo eyokani sango ekei misala emonanaki le 10 décembre mpe bongo kaka elaki kolandama na Kinshasa basanganaki na Congo Brazzaville nyonso wana mpona ya misala ya kunzulu kuna tokolanda mpe toyebi ete Congo Central bakoala na Pointe Noire mpe na le 21 janvier toyebi ete jeteki na dirige bakosangana nyonso wana mpona misala ya kunzulu susi ya tata mokonzi ya bule kasi papa Armel pole ya lelo ekotalisa na biso ete na nsima kaka ya kotika le 3 décembre révérend Modudu oyo toti kopesa mbote awa mbongo toyebaki ete na ntintsani wana ndenge esalamaki ntintsani ndenge esalamaki mbongo nyonso wana ekotaki yambo tokitana lolenge tata Modudu anangunaki mbongo nyonso po te kwa koya nango na kati na système kasi to na posa boyebisa bandeko bali kolanda biso ntintsani papa ainstauré oyo asengi ete kwa kosalema na badate oyo toti kolembola awa misala wana ekosala exactement nini na kunzulu parce que matoi ekoyoka ete na kunzulu bato bakolia bien te na kunzulu bato bakolala bien te na kunzulu bacondition eza bien te kasi ntintsani esalami misala nini exactement ekosalema kuna po ete bana tata molimo santo bali motive bakotinda mbongo na bango bayeba mbongo bakotinda ekosala exactement nini na kunzulu. Merci Mama Falon ya solo papa diangina kuntima bani koloba menti la vérité restera la vérité le mensonge restera le mensonge tozopesa lokumu nkembo ezonga na papa Simo Kimbangu kianga na nziambu vision ya kunzulu eza vision na ye ayakaki kotia
libanga kotonga Kunzulu ezaki na 1925 aye na Kunzulu village akutani na papa Polo Bami basololi nde alobi na yeke na ke na Kunzulu centre esika na kotonga mboka na ngai atie libanga elembo kolakisa ete akotonga centre monene kolesa mokili movimba esika wana 1983 papa diange na kutuma yeka papa Simon Kimbangu pamba te 1910 alobi te na kobotama lisusu na 1918 pe abotami na 1983 ayi ko matérialiser vision na ye abandi centre agropastoral ya Kunzulu alobaki makambo ebele 83 84 85 86 alobaki makambo ebele mpona centre wana abaki eti ndenge centre wana ekotongama deux commandos ya deux bateau bakotutana na a partir ya Kunzulu village to bango bakomona ndenge mboka wana eza moderne to elakisi ete Kunzulu na molimo etongamaki deja etikalaki nde sikoyo tomona yango na miso berreur na biso batu to retarder projet wana projet Kangami depuis le 9 juin 2022 papa ye azongi ce projet. Alors projet agricole pour être et tambola na ndenge o esengeli ya koluka mosolo na batu mais na 21 batu na ki motuna yo sa lingomba est-ce que ça na mbongo abaki mbongo na ngai batu na ngai yango de temps à autre aza ko mobiliser ke batu na yi. Cette fois-ci depuis le 4 novembre passé a mobilisé qui a sengaki na jet na Faki Fliki Koreki MSK GTK Grande Chorale de dirigeants Apaki Afki Congo central Pointe-Noire Brazzaville Kinshasa va se mobiliser la date à Pesaki le 3 le 10 décembre le 10 janvier le 21 janvier puis le 24 janvier pour impulser le projet Kunzulu. Moussa Le Salamaki à Liboso, où ils allaient qui a le 3 décembre passé. Faki, Fliki, MSK, Koriki. Et solo, Patbaganaki, il y a qui MSK. Donc, en passant paix, n'a pas si sauver le monde entier. Félicitations à Moussa Basalaki. Vraiment. Ce qui n'a zongi n'a qu'un lobby. Oyo système oyo baza na vision moko ya ko déstabiliser le kimbangologie. Mais papa Armel mbongo yo tinsa ntobi te MSK ganyaki mbongo wana yo sekotaki ndenge tata mokonzi ya bule apesa ki ndingisa na bana na ye ete mbongo wana servir na Kunzulu kasi lolenge nini ekokoma ite papa mododo akamata mbongo wana aya nango awa na kati ya système pour sala nini ezongisa nini pourtant mbongo wana eza destiné ya misala ya Kunzulu bokotalisa na ba yi internet ba kolanda biso na pole ya lelo nini na likambo wana yango koloba ma y a pas de fumée sans feu yango na yaki na pesa yo pole ouais pole fonga ni yaka pe pole ani yaka pole pambate e pole na mona yango nzela kitoko e ko pesa ka kimia yango mona ka ke na sepelaka mingi na grand frère na ngai apostali mama mongala mongala somba po nini yepa ni yaka pole bambote na papa apo escale soki pole ezate nini mutu eganera terrain yali nini noir mensonge okay. Déjà eloko ya liboso Révérend Modudo Zaki na mission officielle ya chef spirituel mission Silaki le dimanche 3 mais il fallait que le lundi 4 azonga à Korovan na Brazzaville puisqu'il fallait azonga préparer maintenant la ville de Kinshasa parce que c'est aussi un président du collège donc RDC les alliés il fallait préparer Kinshasa contre Brazzaville. Alors, kozonga zongaki, bato ya système. Parce que, non, système, ils allaient bato, moko boye, yankamba 2. Oba kankamba na bango moko imaginaire. Oba zaka na chose spirituelle na bango, bazaka na makambo na bango, oba bimisaka, bazaka pe na balukutaka na bango. Pole, nani nde système? Système ezali bato yo nyonso badongolo miso nyonso oyo
bali ko attaquer le kimbangologie. O ezali science o lelo et yi ko changer ba donner nyonso. Et banek depuis 1921 et mon qui joue en 1921. Mais depuis le 13 janvier 2022, papa Biduvulu Kenganizako, professeur docteur, a eu coupé sa biso polé. Il y a science wana. Mais a eu pe ko la ki sa biso système. Que au moni bateau yo, au bateau système. Origine nango nini, nkolo yesu ya Rome. Donc bateau ya système, bateau nkolo yesu ya Rome. Ils ont comme mission ya ko déstabiliser nkolo yesu ya Nazareth. Alors, yo yebi misala na bango, ezali ya kala. Et bandaki depuis 1921. Bazo ko banango ti to ko na mokola lelo. Ya mote boti ta moto ka o ba dissident ya bakendaki batu ya mukoto e boti ba oraka o non ba kale ma doge ba kombo mingi ba système na nyoso. Et bimi na origine nango ezali nkolo yesu ya Rome. Abandaki déjà quoi attaquer dès 1921. Mais papa Simon qui bango déjà alonga ki bango. Apo forcément et broyaki quatre forces. Papa Modoudou Nsene Sili azongi na ye. Bon etikala ki na place la vie. Le chef spirituel représentant légal papa Simon Mokangani a pensé que bas orientation lobby bozela titane ya le 10. Soki wana pe salami de bosangisi mbongo bokoti automatiquement na baza chapé ko nous lancer des travaux à Kunjulu. Et ça m'a marqué exactement d'engona. Après, le 10, le 11 matin, il m'a instruit à Benangaï, attaque. Na lancé un chat, le 10, le 11, le 12, et à qui un chat. Tout tire un véhicule, alors, tout descend à Kunjulu. Le samedi passé, tout ça qui pose la première pierre, sur instruction et achat spirituel, pendant qu'on lançait des travaux, il y a des dortoirs modernes pour le Beli Kamboya, exactement, ma condition. Oui, parce que quand papa a lancé projet, a relancé projet le 9 juin, ma Kambebane ko évolue timidement, progressivement, doucement, pour tout comme un pic. Oui, mais ils ont projet agricole, ils ont un bon belé. Ils ont projet, en fait, à l'échelle, on peut dire, internationale, ils ont une vision internationale, en plus, la quantité industrielle. Imaginez-vous, 58 hectares test, on passe de 58 à 600 hectares, de plusieurs spéculations, on passe de 600. Et là, nous sommes en train d'atteindre notre premier palier de 1500 hectares. De plusieurs spéculations. Donc maïs, soja, haricots, riz, arachide et le manioc. Bio. Parce qu'on fait du bio. C'est pas avec apport chimique. Donc ça fait que Ezosengambongo est belé. Il faut nourrir les gens. Il faut que la makambo ya santé na bango, que la famille obatiki moi misika. Donc tout ça c'est de l'argent. Donc c'est très difficile. On a coordination d'un projet et qu'on conseille la face dans le logement. Et c'est l'une des raisons. Tata Mokondi a boulé. Ça divise pas si moi qui manque un ndiampu. Atala qui était, il faut mobiliser ma fonds dans le monde entier pour banda koné kwa kutunga. Mais depuis le samedi 16 décembre 2023, tout ça qui dit banga na ordre na ye, on dit que ba sikasiko yo banda ko déjà ezali ko tongama na ngonga oyo. Bandako, ils ont des matériaux durables. Des matériaux durables. Des logements, des dortoirs, oyo. Tout ça, on a 4 dortoirs. 4 dortoirs. Côté, tata, mi balé. Côté, maman, mi balé. Côté, tata, il y a un dortoir, il y a 12 mètres sur 6. 2, na maman, le lenge moko. Et vous allez équiper, na bali. En étage, bien sûr, où il y a 2 places par lit. Et vous allez équiper naba bisika ya kulela, ou bien salle à manger. Et vous allez équiper na séjour et sika ya kuvandela,
o ba to ya ko ba uti musala ba lembi ba vandi ba mona moi télé ba ça moi ma solo na bango pe ba équipement tout osala ce sont des maisons modernes et osala na ba carreaux et ba continue sur esengeli enda ko za moderne avec les toilettes modernes avec les douches modernes donc par condition esengeli anda ko na erozo yango déjà et kuya projet za moi motalo ebele comme tu peux bien dire na tata mokonzi ya boule to bana ko ba chiffre na ba chaîne to na télé moi tu peux ça ba chiffre exact mais ce qui est sûr et bandako yo ezali moderne atondo mingi mbuta Armel na ndengo sili kopesa biso ba précision na sina likambo wana kasi menga makimbango lokola mipesa na embeka kopanda sango tata mokonzi ya boule miso pe matoyi na ye ekozanga te kokoma na konzi lopona kotalisa mokili mobimba solo likambo yango papa Armel pole ezali kosenga na biso tokota na kati pamba te lingomba tata moli mosala ndenge toyebi yango na kati ya ba branche na yango ebele toza na domaine spirituel oyo tokobilaka nkamba na nyonso kasi na kosenga na papa Enoch Maquette na nsima ya caméra akwa kobalancele biso na mwa moke image moko to mibale nde tokozonga na kati ya na ngambo ya mbuta Armel mpona kotalisa na bango c'est parti papa Armel image ezali koloba Armel naza sur biso na ba internet bakolanda biso moni image ya mbuta Armel ki mona miso ekangi na kati ya ndako ya nganga tokoki kozwa pole na ntina ya likambo yango pamba te esika oyo bino bose retrouve nde esika te bana tata bayebeli yo na nkamba boni nkamba papa Armel atiki nkamba akomi na ye kobila oyo tomoni wana seke tokopesa raison na badongolo miso na me bakolobaka ete papa Armel akobilaka tata kimbangu te ali na protection na ye mosusu. Merci maman Fallon oyebi soki obotami na kati na église kimbongista et que ba parents na yo balakisi yo lingomba mosusu te balakisi yo ki bokoko ya molimo mosusu te soki oyoki oyo ya makambo ya boye ndenge eza kolobama okoka pasi te par contre okoseka mpe obondeli mpona bato wana nzambe asonga bango balongwa na lokuta pamba te lokuta ezali arme moko edetruike motu lokola bombe ya retardement sukasuka ekosilisa yo pamba te vérité koya koéclaire likambo ndenge ezali Mafalon kobanda depuis 1921 sina mokolo lelo papa Simon Kimbangu asalaka toujours na ba chef coutumier ezali principe moko kimbongiste tanga bandi musala na ye akene komona nani akene na zundu kokutana na chef médaille c'est le pouvoir décentralisé papa dengue na kuntima akutanaka na plusieurs rois na Congo Brazza le roi Mbaya mabele ya kunzulu eza mabele na kati ya royaume teke esiko na utaki mais comme système ils sont en difficulté le système est en difficulté bato yo babunza papa Simon Kimbangu plusieurs années plus de 100 ans mais ils comprennent pas 100 ans est passé 6 avril 1921 papa Simon Kimbangu mamou la beti ngonga satana ye na bana na ye na batu na ye asenge koma mondimi apesa ki ye de la limite abaki na ye 100 ans 100 ans après il faut on libérer alors libération aux ya kimiate ba osimba batiki ba ozongisa batiki ba okotsa batiki pour que ba luka ba gagner ba âmes faibles mais papa Armel Mama Fallon et là on a zo singa na bana papa Simon Kimbangu qui a le monde entier va comprendre le romoko
va se référer à 2 Timothée 3, 1, 17. Bah ouais, okuta, makambo ça malelo. Papa Simon Kimbangu Kianani. Le projet conduit à projet à mon nene. Et ça projet oh ils ont na ma belé ya royaume teke. Royaume teke ye mutazali royaume wana mutazali mbakolo ba belé ya kunjulu. Papa atali ampleur ya projet. Atali projet za ko zwa niveau na yango o esengeli. Alobi na ngai na kende kokutana bakolo mabele. Question ya ko solana bango pamba te bakolo mabele batilaki biso message ya koloba ete parti o ezali na bandako résidence ya papa esika auto bondelaka esika bato bali kovanda lelo bakolo mabele bapesi yango église bapesi yango papa na kozwa mwasi ya moke to mosusu bato misusu bayebi yango te mabele ya kunzulu eza mabele oyo bakolo nango nde bavandaka na mbe baza na kati ya royaume teke bakolo mabele ya kunzulu epasaki période moko boye église ya Congo Brazzaville ba gestionnaire ya tango wana ba négligeaki bakolo mabele wana makasi au moment où bakolo mabele faut ça toujours na rapport kitoko na bango bango ne banganti toko sala loko moko te soki to ignorer bango mais depuis plus to côté na coordination ya projet to zo qui relation wana o papa dengenda azaki o papa dengenda azaki na bango et papa abaki na ngaki nokutana na bango comme ba bengi yo ki nokutana na bango pour au réceptionner officiellement espace où bapesi ngomba ya mibale papa zaki na message pour atteindre ki bango pe à présent où atteindre ki bango yango na kendaki na mbe na royaume na capitale ya royaume teke na solaki na ya réunion liboso na ba propriété terrien ya kunzu ezaki réunion moko ya kitoko et boti le makambo kitoko et produire makambo oyo lelo tokolobelango lelo te pamba te papa apesi biso nzela te biso totambolaka na respect ba orientation na ye mais tokolobelango nsima lobi so apesi biso nzela donc ezaki mona miso te nde ekangi bino nazokende malembe kosisa réunion wana bakumbi ngai côté ya roi Sa Majesté le roi Makoko Ganari Michel. Celui qu'on voit. Ouais, c'est lui le roi. Le roi Mateke. Ok. Parce que Mbe est capitale et royaume Teke. Mais système comme Bazana Makamboko Salate, ils sont broyés. Baza broyés. C'est des mauvais perdants. Parce que perdant déjà. Alors, il faut tout le loko moko boye. Mais c'est quoi qui va faire porte ma bé. Parce qu'il touche. Je regrette que malgré qu'on perde de jour au lendemain, parce qu'on peut que bango moto qui mon ami c'est moi ni pour na bango et après qui mon ami parce que Congolais tout à Brazzaville, Congolais tout à Afrique centrale qui a le col. Ah, il y a l'histoire du royaume Teke. Parce que na classe to tanga yango. Royaume Teke na Brazzaville, na ngambo awezala kina kumbe kimingai oyo yemo azaki awa ato na Kinshasa. Royaume Teke yemoto asinaka ba corps na de Brazza. C'est ça l'histoire où il y a Brazzaville. Boutabols. Non, Boutabols, je ne sais pas tout, mais je sais que à Kinshasa aussi, il y a Akina royaume. Où écoute na roi Léopold dans le temps. Donc,
na Sicile ba chef coutumier na qui présenter ba civilité na roi parce que na yi na capitale il y a royaume teke na yi na deux statuts na yi na statut il y a coordinateur il y a projet agro-industriel à Kunjulu na yi na statut il y a conseiller chef spirituel na ko bima na royaume te na capitale ya royaume te sans qu'elle présenter ba civilité na roi et na salengo sur instruction ya chef spirituel na qui na koti na palais na s'il faut dire attends na palais royal na présenté ba civilité na roi na présenté projet Kunjulu na présenté ba avantage ya projet Kunjulu na remercier ndenge ba koko na ye ba pesa ki accès na papa dengue na kuntima mabele on ya Kunjulu po papa dengue na kuntima a réaliser a matérialiser maloba na ye le maki de 1925 pe na talisier projet, il y a développement économique, autre apporté dans la zone wana, il y a Ngabe, parce que Kunjulu est dans le district de Ngabe. Nathalie ici, importance, il y a projet Kunjulu, na, on peut dire, na niveau, il y a sous-région, Nathalie ici, importance, il y a église qui m'ont parce que, na lobby na eboyi, depuis le 14 janvier 2023, Papa Bilituvi du Kenganizako, le professeur docteur, a bagé de Kaomoko. Ce qui te type pas si mon le beau sauter, et l'autre comme Koko Samati. On va échouer. Donc, même Bino, le pouvoir décentralisé, donc les royaumes, na peuple, Batu Nyonso, on doit mettre Simon Kimbangu devant. Deux fois Simon est devant, c'est le commencement et la victoire en Abisso. Parce que c'est ça le Kimbangologie. C'est la science qui vient aujourd'hui, qu'au bout la science et tout. Ou appliquer le Kimbangologie, tu vas jamais t'en sortir. Et Sa Majesté le roi Makoko Ganari, il m'a donné raison à féliciter l'Église Kimbanglis, à féliciter Papa Simon Kimbangu Kiangani, à saluer les efforts avec fournir pour le développement et la sous-région Yamoto Mwindo. Et à rappeler Ngaï que Kunjulu Bomoni Wana, mais c'est une affaire spirituelle. Déjà, les années 1910, 1915, Papa Simon Kimbangu venait là, na Kunjulu, na fanfare. Tu m'as besoin de venir comme moi depuis MBA, toujours qu'à fanfare, et lui, qu'on bête à partir, il y a le Kunjulu. Les 1960, des papa d'engagement à ton côté, à qui des couillers na Kunjulu wana. En plus, acheter na likamba kitoko. Oyo, système ba yebité. Système boyo kasiko malam. Le roi, Sa Majesté, le roi Makoko Ganari a pessi l'église kimbangiste. 4 hectares, ma belle. 4 hectares, donc ça veut dire 25 parcelles fois 4. Pour la nini, à l'obéité, Lingomba Moussosuti, c'est qui catholique, à l'ingappiate. Protestant, à l'ingappiate. Mangoma Moussous, à copiate. Et Papa Simon Kimbangu, pour être, qui beaucoup na biso ya ko se référer à Papa Simon Kimbangu. À l'obéité, à l'ingappiate, Papa Simon Kiangani, à ton temple, na ye na katiamboka na ye, na capitale ya royaume teki. Atonga hôpital, atonga pe na école qui mongiste na royaume teki. Pe a sengi sous été relation entre royaume teki na église qui mongiste là ya bo moko boye. Pambate a rappelé été l'église qui mongiste ya ngonde et les références na biso. A sengi été église qui mongiste et bon de la butu moi pour na royaume teki pour na sous-région pour l'Afrique, pour le monde entier. Pour l'église, il y a Kimia. Mais Yusuko ose la confusion au baquet. Papa ramène à quelqu'un par Nganga. Ah! Bon. Merci beaucoup, papa. Si on commence à voir blond au mot Oisa bleu, il faut vous dire que les gens sont à la fin. Le système est en difficulté. Le système est en difficulté. C'est là qui pole ya pour tout quoi comme vraiment lumière natina ya likambo. Papa ramène tout ça comme na kati ya pole. Motuna mususu ya menga makimba en télévision, apparemment, violent ou pas. Nasa, violent ou pas, la copaine de apparemment, Paul et Lelo et Kotuna apparemment, azalaka, violent ou pas. Et ça, moi, pas single pour sa réponse, on n'a pas battu. Et Zangamoko,
Ngamoko na se défendre, Ngamoko juge parti, c'est un peu difficile, hein, parce que naza Ngamoko d'abord. Ouais. Mais ba oba yebingai, ba moni sika na koli, si na komi na âge na komi na ngo, ba témoigner. Naza de nature tembo tabitumba, na yebi makambo na ti. Autant les images nous disent autre chose par Amel, ndakisa na mobembo na bino botaki ko sala kuna na mikili ya poto esika wapi réseaux sociaux zala qui envahit na ba image kotala papa Amel ako beta miner ceux qui to ko benga yango mwana moke sans défense. Pe de susu kolandisa ma papa Amel na kotala lelo yo na monde to wana ona neka tatali ko ke na kata vitesse ya 5G na likambo na ye na pente glissante komi nango ndenge moko pe réseaux sociaux zali papa Amel. Il y a une audio moko yiko circuler et si ka wapi papa Amel azoko a pratiquer violence na au moment où papa Amel bato bakola na bali bongote a pratiquer violence na en la personne il y a maman présidente générale à sortante il y a association des femmes qui mangi c'est si ka boyiko gangela ye o epesi penza malamu te soki to ko zo pole na likambo wana e ko zala malamu mingi déjà likambo ya mwana ngai ya poto ezali montage de toute pièce système Nkamba 2 et pourtant bato balongoli Nkamba 2 eza système Nkamba 2 alors baza ko pénétrer partout obenganeli yango bato na lingo eza séparation ezali séparation bana nzambe na bana satana Nkamba 2 aza ko sala technique nyonso pour être Nkamba 2 assez à comprendre que y a une équipe où il y a six ceintures où bazali ko attaquer à son valeur tel que Apo Salima Mongali Somba mona mongala oyo ce que meki ko toucher Nkamba boye a commis chien moko donc il faut panza au moins aza ko broyer que ba système nyonso il y a réseaux sociaux ou baza ko luka ba tia ba déstabiliser Nkamba on entend ba combo parce que na bilaka bango te ben ba view donc bato baza ba ko view na ba vue na YouTube pour être ba organiser ba vie na bango je leur comprends tu sais au stade qui jeunesse na nyonso échoué au côté na âge à maturité au dieu échec et kaka au commis na suka au se retrouve même hein on a même pas saint-elama mozali moto même aux asu mon limité donc aux amutu moko oyo ozali ni na gauche ni na droite ozange kimelo et ko puso na nini na ko finga curieusement je vois même bazo comme na ba émission na bango to teyana moto ateya ka finga bato moto ateya ka abuka lokuta moto ateya ka abaka maka attends ba salité moko boy oyo oyebi ni moto nango ni makonango est-ce que moto ateya ka déjà akoko makambo oyo ayebi même makambo ali ko lobela te ngala be yango te na te abe yango que non to panzana ah to panzana c'est que to luka ba li to panzana je peux leur rassurer ma falone ba kolonga Simon Kimbangu kiangani jamais mais papa Simon Kimbangu kiangani aza système ya force c'est le kimbangologie la science oyi ko brouiller ba science tout et science wana soki osali na bandenge nyonso et ko brouiller kaka yope et comme si au poussière mwana oyo azaki na France ba na ngai pour le naza prison général par intérim eza ba na ngai il faut na protéger bango déjà de nature nazali parent je suis un responsable naza parent naza na bana mwana ngai liboso aujourd'hui azali déjà on peut dire mwana oyo azali a sous minorité non ça âge n'a été mais azali sous minorité depuis a commis na âge oyo a dépassé âge et ba mineur mon comment on a bêtise nazaka même par moko oyo bana baba ke non nazali na encourager mi ma be bana parce que na yebi ko betati le plus fort de raison na poto moko loi izali na beta mwana moto et c'est impossible tango likambo wana et lobami menace salami na bagi na bato o babane ko menace ngai o lelo balimbisa ngai basi basingi bolimbisi na kozongela maloba o bango babaki parce que basi basingi bolimbisa ngai ya motune ya journaliste naza obligé na pesa un peu briefing
ya likambo ndenge ezalaki. Mais Pole, lelo oyo eza kosenga biso. basengi déjà bolimbisi mpona ngai motema na ngai déjà le fait que basengi bolimbisi oyo asengi bolimbisi balimbisaka ye. Mais procédure ya lingomba ezanga te. Je ne suis pas l'église. Basengi bolimbisi na papa et toi lali Armel, je suis pas l'église. L'église a une procédure, elle a de l'État. Au cours de ma baisse, comme dans l'État. Attends même, par exemple, le règlement la miable, c'est n'est comme dans l'État. On peut se régler à la miable, c'est n'est comme dans l'église. Mais si c'est comme une église, et comme une église, bah apprécier procédure, bah apprécier mutuana. On est allé papa armé à la tout. Tango batuana, bah bisinga di banda. Pour être, bah nakotuna mituna. Tout ça, bah, menace et autres. N'a pas de réponse moko. Nous sommes en plein 21e siècle. Makambo, tout est commis, informatisé, et commis na rapidité ou sengeli. Ratelki, azalaki wana. Preski, azalaki wana. Na ba chaîne mosusu, ou bazaka autorisé, na France basala, na compte église, bazalaki wana. Donc les images existent. Toujours wapoani. Tosenga na ba bato ba filmaki culte après batia so ba image tozo polo yo luka pole. Tout à fait. Mais bato basaki ko comprendre ngati oyebi ke ba manipuler même la presse pour ba image ali bimata bato ba monisko que non pole ke papa mais abataki mbatati ba manipuler la presse pour ba image wana bimata. Mais maman moko ya moté malamu on naza ko saluer depuis maman wana azaka SPC azaka pe na presse ye mutu asalaki pole ya likambo oyo azui image wana ati yango na YouTube lelo o mama falon et se débattre côté na YouTube beta culte wana okomona image wana movimba na yango nyonso tango pole ya image ebimi système en difficulté. Malgré que bah comprendre que ils sont en difficulté. Mais comme Armel et comme il lit papa ba vu na YouTube. Batata oyo ba si ba échoué wana. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer ya ko finga, ya ko chola, vraiment elo ka bien zakanini et donc jarangate. Parce que papa de Rena Kunti Manzambi, il était mal compris par les kimbongistes. Il y a système. On se comprend comprendre non. Ou à comprendre kimbongiste ou azali ko comprendre pe à côté ala ko appliquer le kimbangologie. À comprendre ngai. Mais kimbangiste oyo azana système ya nkamba 2 ako jamais à comprendre ngai. Papa Amel. L'audio agressif de la maman présidente générale AI sortante. Wana ezali système te to koloba pambate eli mongongo na bino ndi ali ko agresser ne to koloba yango na ngambo ya maman générale. Maman na zo na makambo ya France avant na silisa na makambo ya mama Nsilulu. Oyebi ke babaki na départ ke papa Armel a beti mwana papa Théo Mbata. Mais moi na ye moko alobi non chef abeti Mbata te. Mais na yoki ete abeti moninga na ngai Mbata. Donc babaki ke mwana wana te moninga na ye. Mais système alobi mwana wana. Mais moninga wana pe ye moko ba bengi ye. Na ba parents na ye alobi jamais papa Armel abeti Mbata. Malgré bas images aux yabe ko lakisa. Mais système abayi kaka ke non te abeti Mbata. Mais si réellement bazaki na support ya Mbata wana. Pourquoi ba porter plainte te? Et papa, parce que ba ko porter plainte te. Pourquoi sanctionner? Église eza ba principe nango. Un chargé de mission en mission officielle. Bo attaquer, bo menacer. L'église ils allaient organiser bah raison et sanction là au retour dans la tête au retour la président national pasteur national de France ou appelle ça qui bitumbu il sera mieux placé parce qu'il y a qui conseil national de France et vendredi mais ngana kanangai je pense que l'église
et elle est organisée. Mais dans un cas, ils répondre na ozo concerné ngai. Ozo concerné ngai, ils bien clair, ils dit que mbate zaki mbata moko sa makité na bimise mo na mulongo na kimia nyoso. Pour le principe na biso ya MWSK, moi na gomoko ako défiler T. Donc quand on dit uniforme, ils ali tenue au moins na lati, ceinturon, béret d'insigne, ba deux gants naie, ba ba naie, au rôle qu'on a défilé d'honneur. Mais sur un bloc on a moko zangi, on peut pas t'autoriser. Tout ça la rango na Nkamba, na Kinshasa, un peu partout. Mouvement na biso yali universel numéro na lingomba, ba principe nango échanger qui mais dire que j'ai tapé un enfant, c'est faux, c'est un montage. Je comprends le système. Nkamba 2, je leur comprends. Mais comment jamais Nkamba? Yelu se mediampa, di kunanga, tata nzambi, fumu yiswe tata mwana velela, bako joyango, jamais. Merci papa Armel. Avant de commencer Maman Tiloulou. Avant de commencer Maman Tiloulou, puisque nous parlons de MWSK, tozongi non nasima. Lelo yo papa Armel se retrouve na esika ya papa Rifende intoko koloba oyo nengem sango ikotambola te papa Armel ti ozwi satisfaction na likambo yango. Obundisi papa Rifan elongo na papa Mich, lelo papa Armel babengi yo président général bien koza mais ozwi quand même ebonga yango. Et ko salo ndengeni. Oko ka mawa to oko se réjouir na yango pamba te pole ne kota sa biso likambo yango. Parce que fête était na pas sa moninga. Et tout ma papa Rifan et tout ma papa Rifan ils étaient esengo au tout ça lango fête. C'est un beau frère pour moi. C'est un grand frère. Je vais m'ajouter, c'est un formateur. Il fait que ça fait que toi qui na maman non c'est maître pour ya o ya des sifodi koloma. Papa Rifin il cambonaye na lina bet en coup de soloté parce que ils ont concerné mouvementé. O ya samisa qui est collège ya RDC. Na sujet moko o za qui lié na yé na inspecteur général papa Blaise Mutombo na papa Massamba secrétaire général ya mouvement Asambi Sibango verdict kwei na koki kolobela yango te pamba te et concerné ngate si na komi kolobela yango eza commission dirait que nazaki impliqué ni de près ni de loin to même le kamanga bimi nazaki na France nazongi mbango na mbele ya papa pona makambo ba américain bayaki e katinga mission na ngai pona makambo ba américain na kuti procès wana nazaka na procès ngote na style pe na ngopete na yebité ni le yaki na procès il faut na ni procès parce qu'il y a des gens qui ont bata système Nkamba 2 parce que but ezanini na 21 bataki papa Simon Mbangu yemo côté bataki papa Simon Kimbangu na 37 000 familles. Lelo oyo papa Simon Kimbangu baza ko attaquer yemo côté baza ko attaquer ye na ba conseil direct na les collaborateurs na bango. Donc biso au moment que depuis papa abaki que non au fingi papa Zako au fingi ngai au fingi papa Benza au fingi ngai. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Comme qu'on finga indirectement, il faut qu'on finga Armel, qu'on finga Apo, qu'on finga Brice Abedachou, etc. Pour être aux à la kimia. Et en fait, c'est ça le côté mouvement. Est-ce qu'il a fait? Attends. Azo qu'on fait papa à côté. Il faut finga Armel. A qu'on fait papa Benza. Il faut finga Armel. En vérité, bon finga bisoté. Armel est quoi dans l'église? Et le côté. Apo est quoi? Et l'autre côté. Brice est quoi? Et l'autre côté. Papa Chico, papa Gilles, et l'autre côté. Mais bazo fingande. Te. Bali ba finga papa Simon Mbangu. Bazo nde quoi ko finga te. Pamba te. Lelo oyo. Ma quand papa refait salami. Mais papa Armel n'est pas dedans. Ni de près, ni de loin. Mais quand même, bazo bakeno na Dieu sika. Attendez. Est-ce que vraiment. Bavana qui n'a pas le col? Na bavana n'a pas le col. Na dit que batanga. Na dit que baza ba diplôme. Baza ba diplôme. Mais ils font exprès pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer les âmes faibles. 2 Timothée 3, 1, 17. Babito, bako tese bandako. Bako tese bandako. Pour bakende ko draguer
basi oyo bazana mitema oyo ya ko supporter te. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et elle dit c'est ya bana misato. Oyo mona liboso a échouaki pambate manque de patience a fond le sanduku na ye richesse qui yami bala échoué pour ya liboso kosi yami bala yami sato lobi ke ngai na okitenga te ne biso bansasi la hein ba bakasio la donc bazo luka kutu kutu ki sa nduku na biso na se to zanga pe bomengo to kozanga yango jamais to komisa kotina soka nazala ki vice-président général, premier vice-président général en charge de l'administration, technique et sécurité. Mais quand le PG est sanctionné par l'Église, mais qui doit assurer l'intérim? Mafalon. Quand le président général est sanctionné, qui doit assurer l'intérim? Il y a le président général. Mais c'est son adjoint, automatiquement. Ce sont des règles administratives. Je ne veux pas leur apprendre ça. Je ne veux pas leur apprendre ça. Quand le président général est sanctionné, c'est son vice-président général, le premier, qui automatiquement assure l'intérim. Il y a deux possibilités. Les règles, en fait, elles sont claires. Soit le chef spirituel, il nomme un autre président général, automatiquement. Okay. Soit il décide la personne qui va assurer l'intérim. Mais généralement, c'est automatiquement l'adjoint. Moi, je suis l'adjoint de Papa Rifin depuis le 3 avril 2023. Que j'ai été nommé vice-président général en charge de l'administration technique et sécurité. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas nommé président général. Je suis désigné président général par qui? Le directeur de cabinet. Le cabinet, aux alliés, organe, il y a suivi contrôle, il y a une nomination. C'est pas le système qui vous a mis. Mais, non, il faut pas le malam. Ok. Il faut pas le malam. Nankamba système ezati. Parce que papa Simon qui bango kiangani est égal à papa Zako automatiquement. Papa Simon qui bango kiangani est égal à papa Mbenza automatiquement. Papa Simon qui bango kiangani est égal à papa Rigen, papa Djangana Koutouma Joseph automatiquement. Et les deux sœurs, papa maman Marie Mouzangenda et maman Tchona, ezaka mutumoko. Ezaka mutumoko. Donc, si les gens qui racontent que Barmel, dans un système, oh non, dans un système, c'est pas, le système, il y en a. Puisque, Bisso, vous allez, Bana Misala, il y a Papa Simon qui m'a gagné. Na, Simon qui m'a gagné. Oh, à se multiplier en plusieurs. Papa Zako, Papa Mbenza, Papa Rigen, Maman Chona, Maman Marie Moudjangeda. Kaka Bango, Kaka Motomoko. Comment on peut encore dire qu'il y a un système Mokoboy? Faux. Le système, par contre, ils ont dit Bango, Nkamba 2. Ban une colorise à Rome, qui a échoué depuis 21. Il continue à échouer. Chaque état va créer un groupuscule na Bango. L'église Bango, voilà. Tous qui sont comme na, Bamisuso Bakeina, Nakimiala, Bango, voilà. Oh, Bakalema Doge, Bango wana. Oh non, comment il est? Merci beaucoup, papa. Merci. Attends, papa, vu, papa, vu. Oh, comment on est? Eh ben, on bien pété. Bango wana. Donc, non, la ligne juste n'a rappelé, au copon et le mot était, Nazali, n'a pas sa papa rifente, mais Nazali a assuré intérim naïe, pour aider pour le moment l'ingomba avant d'ici. On peut se réveiller un matin, le chose spirituel à l'objet que. Alors, on a nommé mon sika. Et qu'on dépend de la bolingonaye, patina kayete, comme on a yé, nziampu. À cause même, il y a un falloir, à commission président général Nabiso. Président général Nabiso. Automatiquement, on a fait passation à yo. On a fait ses pouvoirs, on a monté papa à côté. Donc, l'histoire dire que Papa Armel a joué par sa papa Rifin, c'est faux, archi faux. J'assure l'intérim. Pourquoi? Parce que mon chef a été sanctionné. C'est pas quelque chose de bien. Merci beaucoup, fidèles internautes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette mission. Mais trop qu'il est malin, mais tu es bien, tu es dans mon tournant oyo. Nan to zuli yango pour l'été. Kasi to ko senga na bino ba bokolanda kabiso butu moi. Sala kana nje se bolingo.
tango yo yambi yo kobilaka nini ndenge papa Armel azina ngambo na nga koloba kokobilaka nini okobilaka bato bakoyaka na masolo ya lokuta bakomela ko yango tokobilaka nkamba babengi yo kimbangiste mama fana na ye na sango tata mokonzi ya bule tala tata mama partager lema tala na nsoko zali nano abonné te yamba pamba te nzela mosusu ezali te soki ezali nzela ya nkamba eluselemi ya sika te Nouvelle Jérusalem tozali kokoba papa Armel maleme tokomi na suka ya émission na biso tozongi na côté agressif pamba te ngai na tikali kaka wana papa Armel pamba te audio yi kotalisa na biso ndenge mosusu le côté agressif de papa Armel yemo kwa mimonisi na kimona meso na ngambo ya maman présidente générale à sortant ya association des femmes kimbangistes. Natikala jamais quoi agresser maman Ntilulu. Non, c'est le mensonge. Tout ça qui n'a passation Yafkina Nkamba. Tout ça qui n'a mission officielle. Ça qui conseiller Kaba, ça qui conseiller dans le temps na cabinet Nangai chargé de mission papa Eto l'Hermel. On va dire qu'ils sont na mission na directeur cabinet papa Lando. Pour dire quoi superviser passation ya Afki. Présidence entrant na présidence sortant. Alors Mantilulu Azaki président AI on est quoi sur intérim de Wangai lelo. Mais Yazaki na Afki. Abina bisuti na Nkamba aki na ba lemonio sauté fallait acte na Kinshasa pour une continuité parce que bureau na ba Kinshasa est plus riche en documents que le Makamurusu que l'Nkamba. Je fais ça qui rendez-vous na Kinshasa. Na Kinshasa, je me suis retrouvé seul parce que papa Nkaba a été sous na cabinet. Donc la continuité à mission na tikala kinga moko. Na yi na ngai malamu na passation. On constate que maman Ntilulu azati. Maman Ntilulu s'est fait représenter par la caissière nationale ya Afki RDC. Na tuni motuna mais maman mais yo ye maman Ntilulu. Ote moi na ya beli bakena moi na hôpital donc atizingai. Ye moko déjà mokolo nzoto alobi ke na yebi ba raison ite atininga parce que na yebi makamoni ni o na kolba na binote. Pamba te agera ki ye moko naza na donner moko te ya Afki. Parce que yo yi ce que je kelo na yeka parce que même mbongo agera ngona mututi. Biloko tout azala ki ye moko. Ce que je vous dis, c'était devant le révérend Modoudou, devant présidente générale ya Afki ya Lelo, devant adjointe en charge ya administration finance maman niçoise, devant secrétaire général ya Afki, devant ma présidente nationale ya Afki RDC, où il y a commis Lelo, devant plusieurs services et la presse aussi était là. Bah image ezali. Maman wana lobi nazo comporter na yika par exemple na ya mais na yebi ni parce que naza na donné mon côté. Donc passation en vérité entre bureau Afki entrant na bureau Afki sortant et ça la makate. Et ça la mité na ba règle nango on peut dire qu'il n'y a pas eu passation. Pourquoi? Parce que maman Ntilulu azaki yemoko. Agere ka yemoko donner moko pété a pesi biso yango. Tant to komi na point wana bon il faut quand même na ben maman Ntilulu parce que nazali mandaté na tinemi pour la passation. Ya zati a benga pété. Pour ça que non à s'excuser. Tout ça quand même cabinet même si bako mona que non eza papa Armel mona moké na yé na statut ya membre ya cabinet. Tout à fait. Alors il faut na benga yé na téléphone na yé pour na tout na yé maman Ntilulu. Il faut tout ça passation. Mais ndeno yété. Oh na na moi na hôpital. Ah bon. Mais ce que tu as ndenge nini? Na tsima kamutu na maman inte. Maman inte alobike non yé a ok après cette réponse mon côté pour attendre élément mon côté. Même quand même ma pour ça awa vraiment clarité zati. Bref, on peut ça pas détail tout aux télé, ma comme je disais Sony, et ça y a pas si au ce que bimina batu, ça peut décourager les gens. Dans un intérêt à copan zate, mais dans un intérêt à kosange ça. Audio boyokaki, ou en tout comme ko sola di kambitali, incompréhension moko, il y a ba chiffre.
Mais bizarrement, les gens du système, bah, Dieu a parti oyo, Ntilulu, a se plaindre. Parce que vers la fin, le non, dans un hôpital, na mwana, botika ngai, so na se libérer, na zonga vers bino. Quand partir le badju, partir na réseaux sociaux pour dire que la banani ko attaquer. Non, fait le kabaye banani, na bien qui pour nani. Ngai nazali na mission officielle. Il y a passation. Il y a mutamina biso que notre yaka na Kinshasa. Amoni ka ko yate. Il fallait benga biso pour nous dire que voilà, na ko yate parce que nous allons bloquer. On pouvait même ajourner. On pouvait bien tout postpone, tout changer jour. Il y a attends, passation wana. Mais azotin na biso caissière nationale il y a RDC. Où Azap va donner mon côté. OEP à la fin Azap allait expliquer sur ma cambo. Elle est incohérent. Na o man silulu ali koloba. On a bateau, pas joué en côté. Et c'est normal, pourquoi? Parce que système, Nkamba 2, parce que la mission moko, déstabiliser l'église. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Merci Il beaucoup. faut attaquer. Mais, et c'est un raison moko. Nous, on ne parle pas souvent à la télé. Parce que, la télé, tant qu'on sauté. Mais, parce que on a toujours confondre. Bango ba plonio sur ma B au baza ko sala pour que ba déstabiliser lingo manai. Matondo mingi mutarmel to komi na suka ndenge na isaki bino to kotikala na motuna moko ya moke oyo nde to kokabona nango kasi mais avant tout to pesi bino merci bino nyoso bozalaki ebele oli boso ba itando na bino kolanda to le mamu le mokolo mayo na kati ya rubrique nango pole la lumière bino ba kolanda biso de partout to sala ka geste ya bolingo to panda sango na mokili mobimba to panda sango na ba proche na to panda sango na ba oyo bakoyela kabino lisolo oyo ezali contreur ya oyo ki te po ete to kwa komema n'est-ce pas pole na mitu na biso na ba sujet oyo tokoyela kabino ngai mo falon butu mo ine kozaka na esengo soki na ekolobela kombo mosusu te kombo ya yawe soki nzambe akati mokano te tokozonga lisusu awa mpona komema lumière na likambo songolo mpe pakala papa Ramel tokokabwana na likambo oyo maso toyali koloba tolingi toyeba biso na opinion publique ko bakozingaka biso bakolanda maso mali kobima awa ndakisa na situation oyo elekaki ndenge tozalaki na mbuta aposa limba apesaki biso ba détail ba vérité na ntina ya bato ya bamama bato d'afrika ya bato ya bamama mpe na ba détail oyo nyonso oti kotalisa na biso awa motuna yali boye maso toyali kosala tokoki toyali koloba ana kata ba etando na réseaux sociaux to pe na ba multi ba média ba outils de communication nyonso oyo tokoyalaka nango eza lolenge ya koexpose église te to pe ndenge nini na ngambo na bino bokomona yango ndenge nini tokoexpose église to te Mama Fallon oyebi Satan aza mayele mabe Satan aza ko se misui ndenge nyonso pour faire échouer mission ya tamoli mo santu mais chose impossible à kolonga te oyebi lelo oyo on a même des grands partenaires baza koya un grand partenaire ozalaki na nkamba bauti nkamba après très longtemps ça eza bata minene obazo na vision moko vraiment ya mulai exactement alors il faut assainissement ya kitoko ça manakati na église si kaka ezali ya bato baza nango ya système nkamba 2 parce que s'infiltrer depuis 21 yango moni ete travail za kosalamaka pona bato wana ko détecter bango ki mwana meswe écartement détecter bango ki mwana meswe ko écarter pour ete pas déranger musala papa simoki bango te oza musala moko ya monene musala moko oyo ko kufa te ko koya te il faut lumière pour un épaulé parce que il y a des milliers de kimbongistes qui sont au fond du monde de foi, de comme le côté qu'on gagne bango esprit, ba bungi pe. Mais ce qui communication exacte, oui bi communication ezali mère ya science. Communication ezali force ya science.
Force et à vivre ensemble. Mon Canada Belobi Yango. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, par manque d'information, comment on fait le Yango, je salue mon salaire au papa. Apo Salim Aliko Sala Naba média. Aujourd'hui encore, à commis conseiller en charge de la communication des médias. À continuer ça Yango. Boudé par tout le monde. Pardon? Boudé par tout le monde. Maman Fallon, 6 milliards contre 1 milliard. 6 milliards contre 1 milliard. Papa Simote. Tata Moana Velela. Tata Simone qui manque. Nakati a ton par lobby. 6 milliards bako bumisaka 1 milliard. Ça prouve quoi? Un kimbongiste, un vrai kimbongiste. Azali Kubundana 6 personnes. Un vrai kimbongiste a Kubundaka 6 personnes. Mais la majorité, c'est il y a des côtés, il y a échec. Pour la majorité, mais n'est peut-être tout ça la besoin peut-être. Nakozonga simate kino bilaka bikokana. Tango molai natale libino bobongwana. Bolingite moko mibale bakotosa nakosepela na bango moko mibale asengi militaire. Donc si plusieurs personnes sont contre une personne, il faut comprendre que c'est 6 milliards contre 1 milliard. Si c'est contre une personne, donc la majorité est à côté à échec. Mais vous vous êtes référé ou ça, vous vous êtes appuyé sur quoi pour que Papa Apo ait cette nomination de conseiller en non, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. C'est pas parce que mon kanga ni un pouvoir discrétionnel, il y a yé, Ndiampo. Donc, qui va appuyer? Non, personne. C'est Ndiampo qui nomme. Et quand il a nommé, et quand Mobeko, Papa Apo a du chansouana, bah nommé. Ngai na salué un peu parce que pour Ngai, Azali, Aza machine à communication. Pour Ngai, c'est quelqu'un a communiquer. Guerre, tout ça, dans Sikoyo. Il y a un Kamba 2. Vous allez quoi? Takeke. Jésus-Christ, il y a Rome. Vous allez quoi? Takeke. Il y a Nazareth. Il faut, bateau, bayebi, communiquer. Poété. Bazame faible. N'est combien 2 Timothée 3, 1, 17. Basi Oyo. Basi Oyo, et ce sont des âmes. Okay. Les âmes faibles, poété. Donc, il faut, et ça, au moins, na front. Il y a toujours un service, il y a santé. Il y a ramasser qui va blessé, grave ou moins grave, ou moins grave, bah, PC, mécocom, qui c'est sur place. Alcool, bah, tiango. C'est ça grave, hôpital. Donc, les apôtres, ils m'ont bango, on a rôle au bazar joue. Donc, pour Nangai, Nazako Salut, Moussa qui top, papa apôtre, ils m'ont monga les somba, Azako Salanaba, média, mokona, mokona, pour défendre Moussa, papa, c'est moi qui m'ont gagné. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup à vous. Fidèles internautes, Balandia Menga Makimbango Télévision, Boela qui est belé pour la Rolanda Biso, pour le Mokolomaloto Téléméli, Wana Sokin Samba, Kati Mokano Tene Nalobaki, tantôt, Tokozong El Sousou, pour plus de lumière, na Kati Yambatata Moni Mosanto, Tokutane Mikolo Zali Koya, Botskalamala ou Papa, Amen. Merci encore et on dit au revoir. Merci.